Écoutez, la situation de Peter Tiani devient assez préoccupante. On doit relever que Peter Tiani a fait l'objet d'une privation des libertés, d'abord par le parquet général, sur base d'un mandat d'arrêt. Nous avons siégé en audience de la Chambre du Conseil, audience foraine du tribunal de paix de Kinshasa-Gombe, et c'était en date du 13 novembre. Décision rendue par les tribunaux de paix, la Chambre du Conseil, le 14 novembre, confirmant le maintien en détention de Peter Tiani pour un délai de 15 jours. Donc raisonnablement, à partir du 29 novembre, nous devrions comparaître à la prochaine audience utile pour statuer à nouveau sur le raison justifiant sa mise en détention. De la même manière que nous avions fait appel contre cette décision au tribunal des grandes instances, en chambre du conseil, qui a confirmé et réitéré les mêmes motifs que nous contestons. En même temps, lorsque Peter Tiani a fait l'objet d'une privation de liberté sur base du mandat d'arrêt délivré par le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, il a introduit une demande de mise en liberté provisoire. Et cette demande, à ce jour, n'a toujours pas reçu une suite quelconque, dans un sens ou dans l'autre. Alors, nous devons préciser une chose. Nous sommes dans une matière de procédure pénale. La liberté reste la règle. Une personne est présumée innocente et elle a le droit d'être en liberté. C'est la détention qui reste l'exception. Donc, nous devons constater avec amertume, et nous dénonçons, que la procédure aujourd'hui, dans l'affaire concernant Peter Tiani, et malheureusement dans l'affaire qui concerne la plupart des journalistes, c'est la détention qui est toujours la règle et la liberté est l'exception. Pourtant, nous justifions que Peter Tiani n'a pas de raison de fuir. Il a un domicile connu, il a une profession, il a une adresse et il a des références sociales, il n'a pas d'antécédents judiciaires et la nature des faits qui sont mis à sa charge ne justifie aucunement aujourd'hui son maintien en détention. C'est la prérogative légale reconnue au ministère public ou à la Chambre du Conseil. Mais cependant, lorsqu'on garde une personne en détention, il faut que l'enquête évolue, que les diligences soient faites, que les confrontations soient organisées, que d'autres auditions éventuelles aient lieu. Or, au moment où nous vous parlons, depuis que Peter Tiani a été privé de sa liberté, depuis qu'il a été auditionné au parquet général, au moment où il a fait l'objet d'un mandat d'amener, et plus tard transformé en mandat d'arrêt provisoire, et donc déféré au CPRK, Peter Tiani n'a plus fait l'objet d'un quelconque acte de procédure ou d'une quelconque audition. Donc il n'a plus été auditionné et il n'y a aucune évolution dans cette enquête. Donc nous avons affaire à une personne qui a été privée de sa liberté, alors même que toutes les raisons justifiant soit sa mise en liberté provisoire ont été démontrées et produites, et pour lesquelles l'enquête n'a connu aucune évolution. Donc si nous arrivons aux prochaines audiences, évidemment nous allons recommencer et réitérer notre demande de mise en liberté, mais nous allons surtout dire que si le parquet général estime que sa religion est éclairée, il n'a qu'à fixer l'affaire devant un tribunal où nous allons faire valoir nos droits de la défense. Et en l'état, nous ne voyons pas pourquoi la procédure doit justifier le maintien en détention d'une personne qui a toutes les références possibles et dont les nécessités de l'enquête ni d'ordre public ne justifient son maintien en détention. Donc nous sommes dans un cas où les libertés fondamentales font malheureusement l'objet d'atteintes flagrantes et nous considérons que, en reconnaissant au ministère public sa prérogative des privations de liberté, il y a néanmoins nécessité de célérité pour savoir s'il n'y a plus de raisons de continuer cette enquête, de fixer l'affaire devant les tribunaux pour que Peter Tiani soit fixé contradictoirement sur son sort. Tozo samba pona ye. Kasi komita ngutobeta mbela. Po ebandi kotungisa biso mingi. Depuis bengaki ye na parquet, Peter Tiani asambisamaki, sima yango batiaki ye na mandat d'arrêt provisoire. Nde memaki ye na boloko na makala ndenge bino nyonso bolandaki. Sima na yango ndenge mobeko esengaki tokendaki kosamba na oyo babengi chambre du conseil ya tribunal de paix ememamaki kuna na makala mpona kosenga soki ya solo ebongi batika ye na boloko to bakoki kotika ye libanda mpe makambo ya leta makambo ya justice esalama nango kasi Peter Tiani asala ye makambo mosusu. Kasi tribunal de paix na mokolo ya le 14 novembre
et ko bimisa décision était Peter Tiani abongi ko tika na boloko pona mikolo 15 jours lisusu ebakisama to kendaki na appel to sengaki ba juge mususu basamba yango batala soki tina ya ko batela na boloko ezalaki kasi bango pe balobi lokola bazuzi ya tribunal de paix atika la pona 15 jours voilà tozaki le 14 tozo repoussa na kala mingi à partir le 29 novembre il faut lisusu to kende soki bako confirmer et ko senga baba ki pona 1 mois. Tant que Peter Tiani azaki na parquet a kotisaki pe demande ya mise en liberté provisoire et pas ya procureur général ya cour d'appel na Kinshasa Gombe. Tisiko to ebite réponse nini ba pesi na makambo wana. Et loko zo sala biso pasi eza été ata mobeko epesi ya solo ndingisa na parquet pona ko kanga moto. Tango ye aza ko tsala nanu oya ye babengi ba enquête. Kasi mobeko pe lobi ko kanga mutu ezali règle te to ezali mbanu te na makambo etali ba enquête kotika mutu libanda nde eza mbanu po azana no présumé innocent kotia na boloko wana sala kaka na mwa kokoso soki bomoni ete ekotia mobulu ekotia mbilinga ekopanza makambo to ekopanza makita kasi na makambo etali Peter Tiani aza atana likambo wana te pe mobeko elobi lokola nanu asambisami te eke nanu balakisi te soki asali pena mabe yango na ndenge baza koloba ebongi na tango wana moto nanu bopesa ye ata liberté provisoire elakisi ete babimisi yo bakopekisi kokendaka mwa bisika misusu pe tango nyonso ifo yaka tango justice ebengisi yo me nyonso wana balandi te kasi banda batie na boloko ezalaki mpona balobi baza kosala ba enquête nanu babengisa lisu Peter Tiani te nanu pe basambisa ete akutana na mutu oyo afunda ye toyebi ye te atake tozokoyoka na ba nzela ya bino bapanzisa yango kasi nanu tomona te na dossier mngoloni bafandisi ye na mutu afundi ye nyonso wana eza kosala biso pasi parce que tozolinga likambo esila noki soki parquet amoni ete akokisi ya ye makanisi ete Peter Tiani nde aza mutu oyo bango bamoni bakoki kofunda tokita na tribunal tosamba biso nyonso nde esika na biso mpe tokobimisa manzaka mpo tosamba ndenge elongo bami na boye toza komona likambo ezokende lisusu alima te bakanga père de famille mutu mpe aza na mosala na ye batika ye na boloko epuis enquête eza koavanse te yango na tobeti mbela oyo mpona biso nyonso tolamuka mpona ndeko Peter Tiani mpona mikolo ekoya toyebisa bino nini ekokende na dossier yango.